Mike Lokamba na poto. Question au ba journaliste ba intéressé nango mingi. Ba Marie-Laure, ba Ken Piana, ba Mige Niema. Soki Mike Lokamba likamba libala ya mwasi. Ba intéressé nango makasi. Bon, Mike Lokamba na poto impacta makasi ezate. Panama. Betona la mboka noa. Voilà, this is Paris. En plein Paris. En plein Paris. On est là. En plein Paris. Valdi Tamboué. Wami Moutalikasu. Aido Bokwala. Bengalanga Shadrach. On y la place Naza. Validi. On y place Naza. Naza na Bandundu. Bonsoir maman. Ah bon, c'est tout. Damas, tout comprendre, transport, tout. C'est à la fin, nous c'est la non, non, et puis ça comment ça s'appelle ça va être ça on a commencé niveau construction rien à voir. On doit bien attendre. En plein Paris. J'ai comme un bonjour comme ça laisser un bonjour. Ido Tala Bercy. Validi Tamboué. Batanalyse. Moutalikasu. Tala Bercy Angwana, Bercy Angwana. Etanga salama asala na Congo elengi pa Grace Miss. À l'équipe na ba chaîne m'impact vraiment toujours sentir que Mike Lokamba a commis na poto rien du tout. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Mike Lokamba a commis na poto. Alors, Ken Piana tunie makamba mwasi. Provoquer place wana na asi ko lobate ke ngana provoquer place wana Yo za ba jena yo. Zelana nous. Le bisi mutubu. O c'est lailo mobwe. Mike Lokamba responsable ya entreprise a monene Africa elengi. Mike Lokamba sans position. Et là, ils n'ont pas Mike pour appeler sa position. Madame, il n'a pas parlé, foyer, stable. Parce que tout le monde a dit que l'ambon est belé na kachamboka. Mbongo c'est comme si aux oliangoka na bandumba. Mbongo aux oliangoka na bashega balabala. N'habite là, il y a un responsable comme Mike. A une stabilité par rapport à foyer. Non, tout ça, non, Mike, non, Osimba mbongo ebele. Mbongo wana ozolia, retira la parole te. Mbongo ozolia na bandumba ya Kinshasa. Na ebite Mike. Non, bandumba na galingite. Ke na ebinda ka bandumba te na Kinshasa. Mais muto ana mwasi fixité. Muto zana mwasi fixité. Basi nyonso o ba entrée sortie wana. To benga bango pe kombo ni to. Mais na biso kinga na mwasi fixité. Bolingi ndena laksa mwasi on a TV to ndeni. Eza lola lelo na tolo ba ke Félix waze kwa zana mwasi fixité. Non papa mutna mutaza azana ndenge na memela vie privée na e. Mambo mwasi za mamulanga ya privé na ibne na memela mwasi nanga. Yozo ba mwasi fixité parce que na balité. C'est ça non? Olina bala. Na bala po ke na bali. Na bala po Franck Bala. Non, eza ko bala yaka na deuxième position mais eza la na
boyoki bino moko nde Ken Piana tuni. Mike Lokamba mwasi na ye azalaka na poto, ye akomi na poto na mwasi bakutani te. Sikoyo nayebaka te soki bachroniqueur na bachroniqueuse basalaka semblant mpona Mike Lokamba. Mike Lokamba aza na mwasi te, abimaka na basi te, akotikalaka mpe kobima na basi te, loba miracle ya nkolo. Eza clair et net. Mike Lokamba azali orgueilleux, azali arrogant. Alors mutu aza arrogant, orgueilleux, elobi ye moko mpe alobaka verité. Sikoyo makambo ebele azosala tu aloba verité. Likambo mwasi akosi aza koloba po aloba kaka po bakestion oyo batuni ye na Marie-Laure na Ken Piana. Ntango Mike Lokamba azalaka na Congo bakoki kotuna yango te. Ata journaliste ya télévision na Congo akoki kotuna yango te po akorépondre te to akorépondre mabe. En plus, ba journaliste na ba chroniqueur ebele balingaki na bango mpe kotuna ye te po bayebi deja Mike Lokamba azwaka basi te. Meme Ken Piana atuni ye, me na sa motema Ken Piana ayebi bien Mike Lokamba azwaka basi te. Ken Piana andimaka makambo nga nalobaka Mike Lokamba azalaki nde makangu ya Tracy Mbelenga. Tracy mutako bima na ye. Ken Piana atia nango tembe melelo andimaka. Marie-Laure alandanga mpe ye mpe andimaka. Bakoma kondima maloba na nga. Yango mpe babaze batuna ye bakestion bongo. Po ntango baza kotuna ye eloko baza kosala bazoseka. Ntango bazoseka maloba ya Mike Lokamba te. Bazoseka po bayebi o Mike Lokamba azali. Siko bazotala elobeli na ye soki bandoloba nini, yango wana soki bakanisi ntango yazoloba bakanisi na mitema na bango oyo ezoloba Mike Lokamba oza moto nsima, yango bazoseka. Bon, Mike Lokamba atuka oza na poto, mwasi naza na poto. Batuni ye na Ken Piana na mboka nini? Soka répondre te po ayebaki sous question ekolanda. Par exemple, alobi ke mwasi ne aza na France, Belgique, même Suède. Ken Piana ninga koloba ne fo bokutana. Batreza nango babisi ezali mwasi akoya po na nationalité. To yo kokende poza na visa Schengen do bongo. Makati yango. Siko mutu aza na mwasi. Na kanisa bakutana pete. Poso bakutana foto ninga kozala. So bakutana mbele ba journaliste ne bamona. Soki bakutana mbele akenda koyambe ata na aéroport mutamona. Donc bakutana pete. Ye na Congo, mwasi na poto. Aza pe tata o aleki ba 30 ans. Aza na ba 40 ans nenga za wana sikoyo. Ubi azokende na 40 ans. Alors mutu neti ye aja bongo aza na mwasi nanu babalani te, nanu bamonani te, aye pe poto kanata azozonga bakutana pete. Obia koloba na biso bakutanaki alali na Pullman ndenge le ketcho alali na Pullman sima mwasi aye bakangami foto
ala kolakisa yango na chloride ya suka to kolakisa yango na Congo bongo non leke tsukuta azala na foto alakisaka chloride ya suka foto yango ti lelo atia ni na Facebook na ye atia yango ni partout me tozolobela leke tsu te wana kaka mpo bocomprendre sikoyo ye Mike Lokamba na mwasi wana akokutana te me likambo akokamwa aza capable ntango akozonga na Congo acrée mpe histoire bakutanaki mpo parce ke moto moko ta kocomprendre Mike Lokamba alobaki mwasi na ye azalaka na poto alingi koloba mboka te ya komi poto bakokutana mpe na mwasi yango te me eza teke soki Mike Lokamba aza na posa ya kokutana na mwasi te na ndimi te mwasi mpe ana posa kokutana na Mike te soki Mike Lokamba aza na posa ya kolakisa mwasi te na ndimi mpe te mwasi aza na posa Mike Lokamba alakisaka ye te soki Mike Lokamba banda linga mwasi bamonanaka te bakutanaka te alingi fiançaille ekende 5 ans na ndimi te mwasi wana lokola mpe azalaka na poto azala na fiançaille na fiancé moko ya 5 ans na ndimi te mpo na moni nanga eloko Mike Lokamba aza nango te spécial mpo ezala bongo en plus azoloba na biso mwasi ya musicien na biso Félix Wazekwa tomonaka mpe na bana me eza ndenge moko te Félix Wazekwa musicien na biso tomona mwasi na ye te tomona te maza na age ya Mike Lokamba te Félix Wazekwa azala na poto banda kala pa yaka poto donc eza différent Félix Wazekwa bel et bien akokobomba mwasi na ye très bien pe mwasi na ye akokobombama très bien surtout mwasi yango soki aza malienne mpo c'est possible akoza mpe sénégalaise mpo Félix Wazekwa aya poto kala avandi na poto donc akozala na mwasi aboti na ye mpe bana mpe bakoli tomonaka mpe bango te na Congo sikoyo avandi na ye mpo aza na mwasi na poto me oyo ya Mike Lokamba ata bino moko ye deja banda akabwani na Tracy banda bandotonga vie banda asombi voiture ya liboso azolakisa biso bajip banda alingaki kofaire croire biso abimaka na Keren Mboyo botala liso azoloba boye alobi na Ken Piana ya bima na basi alobaka te mpo aza vrai jo naza d'accord na ye ba vrai jo balobaka te bon ata mpe ba vrai jo mosusu mpe balobaka koloba to koloba te elakisi nango te koza vrai jo to faux jo elakisi kaka modele na vie neti nga mpe majorité basi na bima na bango en tout cas nalobaka te ye moto akoloba ata en Autriche ata na Belgique ata wapi na Europe mobimba to na Afrique eza na baoyo ngai nalobaka na baoyo ebele nalobaka te oyo nalobaka mpo bamoni ngai na ye bato ebele nakokosa mpe te me oyo bamoni ngai te to bamoni ngai bato moke to bayebi na bango teke tobimaka nakoloba na ngai te eke bongo wana ana problème te mais sikoyo ye pourquoi banda kosala biso acroire biso
netabi mana Keren Mboyo na voiture azosala baje banini wana ntango si nasaleli émission mibale deja kazaka mutasima ye le sel mobali onga na yebi azala na ye eza Tracy Mbelenga d'avance nenga ye bakokutana te ata Tracy Mbelenga alobaki eya problème te loba Tracy nde akotala bongo Mike Lokamba kutana mbanda na ye Claudie Asuka ata baboyana mazwa ku Tracy Mbelenga bogara bongo mignon asalaki tout na konta Grace Mbisi po bayela te po ye mutafunda na Grace Mbisi akabola bango po ye moya takeza te po Tracy akoloba bon lexi mpe zwa nga fona sala vie na kosala na yo te nga fona bota bandeko Mike Lokamba abomba aloba oyo akoloba mokili ekoloba oyo ezomona Général Defao tilelo akufa soko tuni opinion ya batu na kalisa batu ebele bakopesa opinion sans ke bakipe maloba ya Général Defao to maloba ya batu bazala na Général Defao bakoloba directement oyoyo bango bamoni na vie nyonso ya défunt Général Defao Mike Lokamba bato mpe balandaka bemission nanga na bato bakomo landa ndenge ba Marie Laure bakeni mpe na bakomo tune likambo basi alors na be réponse nae na modèle akolobela histoire de kolakisa biso ke ye aza moto nsima oui eza bongo en plus nayebi ntina ya kowanganaka te soko oza moto nsima mabe eza bon eza lisumu mais bon ndima oyo ozali mpo omata likolo okita na se oza na makambo ebele ezolakisaka oza moto nsima mokolo mpo kosala sambla ozwa mwasi tokoyeba kaka oza moto nsima bongo eza bongo ata ndeko na biso leketu mwana na biso tosalaka tu to défendre toloba aza mobali abima mpe na basi na lemba mpe bayebi mais elakisaka bongo te en réalité lokola eza émission na ye te naboyi na blessé ye moko mpe aza conscient bandeko nasukisi awa mpo na kokotisa bakombo mosusu na ntina moko te ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba kisanta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakali Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.